Sengiama, il est organisé ce jour, maintenant dans cette Satorotana, un dîner, un repas où ces enfants du clan Wenge ont décidé de montrer qu'ils se sont réjouis de la réconciliation de leurs parents, de les revoir à nouveau sur scène 25 ans après. C'est quelque chose de formidable. Et ils ont tenu, ces enfants du clan Wenge, les enfants biologiques des leaders du clan Wenge, ils ont tenu particulièrement à vous remercier du fond du cœur pour cette réconciliation. C'est pourquoi il est organisé ce jour, ce dîner en famille, c'est convivial, il n'y aura pas trop de protocoles, pas trop de parlotte, parce que dans quelques minutes, nous allons devoir commencer cette cérémonie initiée par Exaucé Daïda. Mais à l'occasion, elles ont pensé unir autour d'elles les enfants Wenge, notamment Martine Mwamba, la fille de Fikare, Loïka Dominguez, Adam Dominguez, Ketia Masela, Mélange Manda, Mandi Bombombo, Katomba Kusangila, Amour Esmeralda Boula. Ce sont tous les enfants du clan Wenge, les enfants biologiques. En fait, ce sont eux qui sont les Wenge. Alors ces enfants ont eu cette idée formidable, ensemble, comme un seul homme, ils se sont unis pour honorer leurs parents, pour leur dire bravo. Bravo, 25 ans après, Dieu a fait grâce. Ils sont tous en vie. Dieu a fait grâce au travers de la personne de Amadou Djabi, qu'on puisse les retrouver à nouveau sur scène 25 ans après. C'est pour cela qu'elles ont eu cette belle initiative, cette idée formidable de vous recevoir, vous, le Wenge. Vous allez être reçus, honorés par vos enfants ce soir, tout à l'heure, juste au cours d'un repas que les enfants vous offrent. Bana basepe makasi, koyamba bino, bana baza koyamba baboti, lelo na poko lelo, ndenge to misango sana maboko na biso esala mwa limpati, mwa kwanga, mwa mikungu, nde mapatala mpaka wana. Mwa ngoki ezali, lokoko. Yona lolete, mapata, sisa likaboni. Zambela ngai. Nyongo ya tata. Moite. Manyema nyingaka boite. Alors, oui, papa Blaise, yo Covid, yo Covid. Et casse, pour la lamba. C'est déjà une bonne soirée. Ça sera convivial, pas trop de protocole, on est en famille, on est en famille. Et ce sont les enfants qui vous invitent. Dans quelques minutes, le chef au niveau de Rotana va nous faire savoir si le buffet est prêt. Et bien sûr, notre programme est simple. Pas pour les parents, nous l'avons dit. Nous donnerons la parole aux princesses qui nous entendront ce soir, qui ont eu cette belle idée, Exaucé et Daïda. Elles viendront tour à tour ici, sur ce podium, s'exprimer devant vous pour expliquer le pourquoi de ce geste. Et après, ce sera le buffet. Et puis ce sera fini. Ce sera fini parce que ceux qui se sont réconciliés à 25 ans n'ont pas encore fini leur contrat avec Amadou Djabi. Il y a un autre rendez-vous pour demain, au Pullman Hotel. Et je vous annonce déjà que cet événement sera retransmis en direct sur la télévision nationale pour permettre aux milliers de téléspectateurs, millions de téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde de suivre en direct cet événement inédit, une première en République démocratique du Congo. Des jeunes gens qui se sont séparés à fleur de l'âge il y a 25 ans. 25 ans après, un homme, Amadou Djabi, est venu et a tout fait pour réussir cette réconciliation. Donc, je confirme, l'RTNC sera en direct demain au Pullman Hotel pour retransmettre en direct cet événement. Comme ça, ceux qui sont à Kidomaniema pourront suivre leur frère à d'autres minutes. Et ça se passera comment. Mesdames et messieurs, je vous souhaite de passer une très très bonne soirée. En attendant bien sûr qu'au niveau de Rotana, on donne le go pour le buffet. Merci encore une fois. Mais vous tu l'as pour Nico, t'es là à côté, puis on va pouvoir vous coller. Viens.
Viens, je vais te présenter. Ça, c'est la fille de Sergué Mignon. Sergué Mwana Kitoko, hein? Si vous avez un peu de temps, vous attendez des balles au cola. Là, vous n'avez pas eu au cola. Bon, famille n'a pas de no mawa, n'a pas no bana, n'a pas no moi na ya papa ma sœur la pas zawana. Robert, Sambo, c'est là, Robert, c'est là. Robert, Koda. Waouh, bisous, na ma patalos. C'est ça. Robert. Tika na kena uzaba na ngai. Il faut la déranger. Allège. On peut faire un peu binomboté. Qu'est-ce que vous pensez? Je suis là avec ma maman. Robert. Pondu na oyo sko na yo yebinda ku Robert. Bino bozaki na musala ebele. Marcela, viens faire bisous à ma famille ici, viens. Oh ma chérie. Il y a peut-être une nénette ma casse. Oh, moi, la fille carrée, attendez. Oh, moi, la fille carrée. Moi, la fille carrée. Moi, la manda. Moi, la papa manda. Voilà, moi, la manda. Bah, la mala, bah, c'est mes parents. Il faut dire bonjour, Chico, Kanuka Kene. Komisi bolingo lokola kebo na zambo komisi bolingo lokola ndemo ya makolo manana vita masembe na lipopo kanuwe va Amerika babatela kambuka yo bateli bolingo te nasala nini Chico kanuwe yotiki na yo bakotela bolingo baviole nga bolingo nazala kobonye nabenga bomonani ye bakaske ble bokota bolingo ye bakaske ble bokota bolingo yanga na Chico kanwe Chico yosana yo mai oyo yebinga bokiba na bomba na wapiye kanuwe papa na Jonathan Chico yosana yo mai Roi Salomo ajalaka jobate po bapesa ye mokumba tongela nzambe tata tonga na ye yango nzambe apesi yo Chico kano tongela biso mpotwara bolingo tolela yo diama ya la mulwe kanumwe papa nada vitamina bolingo ezalaka nango tendresse nga na nzangi tendresse na nango akopesa ngai oyanga tendresse Chico kano revient mon amour kutu ekomi molai nana koyela ngata na ndoto kanuwe Chico yosana yo mai oyo yebinga mobima na bomba no wapi kotisanga ekliso miledi bila makambo nyonso tuna mapokwa nzambe ekenda bato etika bato nyonso kosala na ngai yo moko moto koyeba nazolela ye alaka bwana nazolela situli ye bopapa feti ye nanimi nalia lepokotoka kasi nakima na motema manitsemami nanimi namelaka maya lobo kasi nakima na motema ye biche na mokula yana alaji bolingo ye bibipenaka na kokufa Chico
yebika mobima na mama garçon suisse meri sindani lili sindani laskoni mobudu oyebisa nashuna golfe na aux États-Unis oyebisa manix mambina kestope ya oyebisa onete ele kuve oyebisa milandu odase oyebisa D'abord à tonton Amadou d'avoir pris l'initiative et d'avoir eu l'idée de rassembler nos papas qui se sont séparés il y a de cela 25 ans. Et ensuite, un grand merci aussi à nos papas d'avoir fait preuve de maturité et d'avoir énormément grandi et mûri et d'avoir accepté de se rassembler. Parce que grâce à ça, nous aussi, vos enfants avons pu se rassembler aujourd'hui pour passer, pour passer un agréable moment et partager un repas chaleureux entre nous. Et moi, j'aimerais quand même préciser que malgré leur séparation, nous les enfants, n'avons jamais été concernés par cela. Et moi, parlé depuis toutes ces années, Junior à la prod, le fils de tonton Blaise, Esmé qui est là d'ailleurs, et tout le reste, on a toujours été en contact. Vous savez, il y a les réseaux sociaux, etc. aujourd'hui. Donc voilà, c'était vraiment juste un petit dîner pour vous féliciter vraiment d'avoir été mature parce que personne n'y croyait. Si on avait dit il y a un an qu'on allait voir le Wenge jouer ensemble, réunis, en plus tout le monde est vivant, c'est génial. Si on nous avait dit, on nous avait parlé de cet événement, personne n'aurait cru. Donc vraiment félicitations à vous, nos papas. Vous êtes géniaux, le concert s'est très bien passé, il y en a un autre demain. On vous souhaite tout le meilleur, bonne chance et bon courage. Et surtout, on vous aime beaucoup. Et voilà, et vous êtes toujours aussi talentueux, j'aimerais préciser. Après 25 ans, aucun talent perdu. Donc voilà, félicitations, merci à vous, c'est tout pour moi. Je tiens à passer la parole à José, mais je voudrais d'abord l'excuser parce que ma soeur a fait 15 ans d'études en anglais, donc elle a perdu quelques notions en français. Vous voyez, excusez. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Hi guys. Ma soeur elle a tout dit, and I'm very proud of you guys. And voir Oli et tout, to still. Comme je dis, ma soeur elle a presque tout dit. Et we are very proud of you. We love you guys. And even today we are all in this room is because of you guys. I would like to thank Dr. Amadou. He's the one who made this happen. So without him, I know the papas they take two. So to have them all together is something to be proud of. And I congratulate you for having this happen. Et nous les enfants, au nom de tous les enfants, we love you guys. Et de la part de nos sœurs et frères en Amérique, en Afrique, en Europe, we just wanted to tell you guys we love you and keep staying in unity and we love you et restez toujours unis. Et we wish you guys all the best. Et c'est vraiment un plaisir pour nous de vous voir encore en vie. Et nous sommes là, on a grandi et on. Oui, pas privé de Yeah, so I don't really have much to say today that I was going to do. Donc we love you, keep going. May God bless you guys, and I wish you guys all the best. And have a good night. Enjoy some good food and drinks.
sommes en famille et on va boire et on va manger, on va faire des photos. Donc, we all in family. And I would like to thank, to appeler les autres enfants aidés. Il y en a des anciens de rejoindre. à nous rejoindre, mais quand même, so, you guys can see them. Vraiment, merci, c'est quand même grâce à vous. So, yes, we're here tonight. So, we appreciate it. Donc, c'est ça, c'est toute la famille et we love you guys so much. We love you too! Alors, les enfants vont rester sur place. J'invite Fondé Marcella, fondateur de Wege Musica, qui va prendre la parole et répondre aux enfants au nom de tous les grands Wege. Fondé. Kweki, Milésimi. Fondé. Aussi ma papa a bien bien. Aussi ma papa a bien bien. Vraiment, j'aurais voulu que mon premier soit là. Il est déjà rentré. Azouraï, oui. Je m'attendais le moins. Donc, je ne savais pas que mes enfants pourraient aussi prendre des initiatives pareilles et faire pleurer Amadou. J'invite Amadou Djabi. Nous invitons Amadou Djabi, l'homme qui a réussi cette réconciliation. L'homme qui aime l'homme. Le producteur historique. Il a marqué l'histoire de la musique de notre pays. Amadou, s'il vous plaît, passez le grand merci. Vous allez répondre aux enfants. Ah, pardon. On ne voit pas Junior. La star Junior, tu te caches. Yeah. On comprend. Bravo! Moi, je commence par remercier Dieu. Parce que c'est Dieu qui a fait les circonstances. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont tombées. Autour de moi. Et c'est Dieu qui s'est la vérité. Je tiens ici d'abord les nations des enfants ici. Parce que depuis que la musique congolaise et la musique congolaise, je n'avais jamais vu un tel geste, sauf aujourd'hui.
fierté pour le grand William. Ils doivent être fiers. Je voulais tout simplement dire que j'aurais aimé, j'aurais voulu bien qu'un jour, Dieu donne encore aussi la chance à la nouvelle génération d'aujourd'hui, qu'ils ont leur âge aussi, qu'on voit un jour si mon enfant de sa démocratie. Amen. On est là, on va le faire. Mes enfants, merci beaucoup. Merci pour tout. Merci à tout le monde. Merci de Soudanin, merci Werason, Mancera, Didier, Ali Makaba, Adolphe Dominguez, Emelia, Blaise Boula, Fikare, Patient Koussaïla, Roberto, Miranda, Ali Makaba, Bokali. Mbimbi. Mbimbi. Mbokali ya Mbimbi. Mbokali ya Mbimbi. Mbokali ya Mbimbi. Mbokali ya Mbimbi. On va manger là, on va manger. On va manger. Parce que on a dit balance ses amis. On va manger. Alors le service de protocole qui m'est encore plus peut déjà diriger nos invités vers le buffet qui est déjà prêt. Entre-temps, l'organisation va nous accompagner avec la musique appropriée à l'occasion du repas. Et je rappelle que nous sommes ici réunis sur invitation de deux jeunes filles. Des enfants biologiques du Glorieux, Dalida Piana et José Diana ont eu cette idée formidable de remercier leurs parents pour cette réunification. Eh, Souki, hein, Noël naturel qui tourne au Makassi. Souki. Eh, tu peux bien aller sous perruque, hein? Eh, c'est ça Souki. Souki est collé. Pas qu'on soit ma perruque, na maman. Pas qu'on soit ma perruque. Pas que ça Souki. Oh là là. Bon, c'est qu'on a Katia pour la moni bandoki. Bando Pumbwa, mais ah, Moutaro Pumbwa, au nom de Jésus. Autour d'elle, tous les autres enfants du Blanc-Réunion, une initiative formidable, un dîner, un repas qui se passe sans protocole. Mais le protocole va se charger de diriger chaque table vers le buffet comme il se doit de faire. À vous tous, je vous souhaite un très très bon appétit et une très très bonne soirée. Merci beaucoup. Mama nangaye balobi nanga siko page nanga vokota fo futa po batumi baozwa ba jofele bazo sangana famille nanga obalinganga awa na bandoki baosangana siko to yeba vraie famille na bandoki banane mo nyonte maître Teddy hein siko live Facebook nanga za suna accès na batunyo sote bandoki balinga batu basangana te. Hein? Eh, je rappelle. Il y a Noël. Il y a Noël. Cette production du Blanc Wenge. Babi dans la, il y a Noël fois l'accent. Il y a Noël là l'accent. Pour moi de attirer à poste qui est collé. Et je confirme que la RTNC va le transmettre en direct. Te mama sadaka ezate. Banana banana live na ozo bo France te. Sadaka na ozo bo France te ba timité. Mbalo yo peza. Non 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 non. Mbalo peza na lingi sou makambo live félé. Merci d'être là. Merci d'honorer. Bon papa ba keko. Joseph mon fils. Merci maître. Joseph ça qu'on soit papa ba on ba ozo biloko. La cérémonie sera en direct. Joseph c'est où? L'élection de demain va passer en direct sur la télévision nationale. Christelle qui nous blâme sur la live. Nazo kata live et si vous voulez nous sommes en France.
Pour demain déjà, à partir de 21h, la RTT prend l'antenne au Pullman Hotel pour passer en direct cette deuxième. Et nous espérons à Mathieu Djamil que ce ne sera pas la dernière. On va voir cette étoile. Et le début valeur, si c'est pour nous remplir, il faut voir. Ah oui, c'est bon. Jiko, Kanuka Kene, Yokomisi Bolingo, Lokola Kebo Nazango, Komisi Bolingo, Lokola Demo Yamakolo, Manana Vitae, Masemena Lipopo, Kanue, Amerika babate la kambuka yo bateni bolingo nasala nini chiko kanwe yo tiki na yo bakote la bolingo ba viole ka bolingo nasala koboni na benga mo na ye ba casque bleu bokota bolingo ba casque bleu bokota bolingo yanga na chiko kanwe. Sana yo mai oyo yebi na bokiba na bomba na wapi na muwe papa na Jonathan yo sana yo mai Roi Salomo achala kacho bate kwa pesa ye mukumba dongera nzambe tata tonga na ye yango nzambe pesi yo shiko kano tongela biso koto na bolingo tolela yo yama ya la muwe kanwe papa nanda vitamina bolingo ezalaka nango tendresse ngana nzangi tendresse nanango akopesa ngai oyanga tendresse chikokano reviens mon amour utu engomi molai nana koyela ngata na ndoto kanwe yosana yo mai oyo yeshuka motima na bomba noa kotisanga ya kristo miledibila makambo nyonso tuna maboko nzambe ekebe bato ya tika bato nyonso kosala na ngai yo bokobo nazolela anakabwa nazolela situli yebo papa feti ye nalia lepokokaka kasi nakenda na moto manitsemami nanime namelaka maya lobo kasi nakenda na motema ye biche na mokula yana alaji bolinda ye bibikanaka na kokufa yosana yo mai oyo yebika mobima na bomano garçon suisse meri sindani lili sindani laskoni mobutu oyebisa nashuna golfe na aux États-Unis oyebisa Manix Mambina Kistope oyebisa onete ele kuve oyebisa Milanu odase oyebisa
Elembi, hein. Quelle surprise encore. Oh, papa Percy arrive déjà. Enveloppe exacte et il va faire. Dis, ça va enveloppe comme anniversaire. Tonton Percy a sali. Il y aura Yann Noël. Yann Noël. Yann Noël, tu veux quoi? Yann Noël, tu veux quoi? Yann Noël, qui va couler pardon? Aussi, mais là, Yann Noël a quoi? Les enfants, vous allez danser, s'il vous plaît, là, il va venir. You dance. You dance. Bala ma copine a toujours fait un discours ma père, ma piste à banana. Wow. Musique, let's go. Keba kuna. Amakuya kuna. Kala. Hip hop. Président je battre le Wanesa. Wow. Keba kuna ya no escalier za te. Yebela zo ye battre escalier za. Hip hop. Ya no ela eba. Ya no ela keba kuna escalier. Mama yanga. Oh non, non, c'est que moi, Wanya, tant on a bibi maternité exaucée. Wanya, tant on a bibi. C'est là. Maman Nangaye. Oh, c'est là. Ah, honorable Mouno. Bokeba. Bojagi Batata. Hip hop, Yann Noël a joué battre estrade, Yann Noël. Amega on peut y aller, Jiko kanuka kene yokomisi bolingo lokola kebo na zango komisi bolingo lokola ndembo ya makolo manana vita masembe na lipopo kanuwe Amerika babatelaka mboka yo bateli bolingo te o nasala nini Chiko Kanwe yotiki na yo bakotela bolingo baviole nga bolingo nasala kobonye nabenga bobonanie bakaske bleu bokota bolingo ye bakaske bleu bokota bolingo yanga na Chiko Kanwe Chiko yosana yo mai oyo yebinga bobimba na bomba na wabiye Kanwe papa na Jonathan Chiko yosana yo mai Roi Salomo ajalaka chobate po bapesa ye mokumba tongela nzambe tata tonga na ye yango nzambe apesi yo Chiko Kano tongela biso mpotwara bolingo tolela yo ye diama ya lamulwe Kanwe papa Jonathan vitamina bolingo ezalaka nango tendresse nga na nzangi tendresse na nango akopesa ngai oyanga tendresse Chiko Kano revient mon amour butu ekomi molai nana koyela ngata na ndoto Kanwe Chiko yosana yo mai oyo yebinga mobima na bomba no wapi
kotisanga ekliso miledi bila makambo nyonso tuna maboko nzambe ekenda bato etika bato nyonso kosala na ngai yo moko moto oyebesikoenda nazolela ye aleka bwana nazolela zituli ye bopapa feti ye nanimi nalia lipokotoka kasi nakimia na motema ye manitemami nanimi namelaka maya lobo kasi nakimia na motema ye biche na mokula yanga alaji bolinda ye bibitanaka na kokufa yesana yo bali oyo yebika mobima na bomano garçon suisse merisi ndani lilisi ndani laskoni mobutu oyebisa nashuna golfe na aux États-Unis oyebisa manix mambina kistope ya oyebisa onete ele kuve oyebisa milandu odase oyebisa yesana yo bali oyo yebika mobima na bomano Bien que 25 ans nous a séparés, mais cet amour ne meurt jamais, voilà. Donc je suis très ravie et merci pour tous ceux qui sont là présents, pour nous tous. Et donc demain j'espère qu'on se verra et je vous porte dans mon cœur et je vous aime mes sœurs. C'est la famille. Nous sommes en famille. Loba papa. Mamoni bana biswa. Pour mettre ça dans beaucoup. Fondé le ballon de fondé le ballon fondé. Fondé le ballon allez passer. Piano moni nzamba za baba nzambe. La songi c'est un mouvement. Asuka, yoga kongi. Par exemple, vous avez un mouvement, les images au qui m'a C'était du macasse, c'était du fort, c'était du bar, vraiment, ça fait plaisir. C'est très bien. Et on a lavé dans mon costume. On a le costume là dans mon pambati. On a lavé le costume. C'est pour qu'on ait fait nos enfants. In English. In English. It's very nice. Thank you very much. Jiko kanuka kene yokomisi bolingo lokola kembo na zambo komisi bolingo lokola ndembo ya makolo mana na vita masembe na lipopo kanuwe
Amerika babatela kambuka yo bateli bolingo te o nasala nini Chiko kanwe yo tiki na yo bakotela bolingo ba viole nga bolingo nasala kobonye na benga bongo na ye ba casque bleu bokota bolingo e ba casque bleu bokota bolingo yanga na Chiko kanwe sana yo mai oyo yebinga bokiba na bomba na wapiye kanwe papa na bonata yo sana yo mai roi Salomo ajala kacho bate po bapesa ye mokumba tongela nzambe tata tonga na ye yango nzambe apesi yo Chiko kano tongela biso mpotwara bolingo tolela yo yama yala mulwe kanumwe papa nada vitamina bolingo ezalaka nango tendresse ngana nzangi tendresse nanango akopesa ngai oyanga tendresse Chiko kano reviens mon amour mutu ekomi molai nana koyela ngata na ndoto kanwe Chiko yosala yo mai oyo yebinga mobima na bomba noa kotesanga ekliso lile biblia makambo nyonso tuna mapoko nzambe ekenda bato yatika bato nyonso kosala na ngai yo popo moto nazolela ye alaka bwana nazolela situli ye bopapa feti ye nandimi nalia lepokotoka kasi nakina na motema manisemami nandimi namelaka maya lobo kasi nakina na motema ye biche na mokula yanga alaji bolinga ye bibitanaka na kokufa garçon suisse meri sindani lili sindani laskoni mobutu oyebisa nashuna golfe na aux États-Unis oyebisa Manix Mangina Christophe oyebisa onete ele bouve oyebisa Milanu Odase oyebisa Chiko kanuka kene yo komisi bolingo lokola kebona jambo komisi bolingo lokola ndembo ya makolo manana vita masembe na lipopo kanwe Amerika babatela kambuka yo bateli bolingo te o nasala nini Chiko kanwe yo tiki na yo bakotela bolingo ba viole nga bolingo nasala kobonye na benga bongo na ye ba casque bleu bokota bolingo ba casque bleu bokota bolingo yanga na Chiko kanwe
oyebinga modiba napoma na wapi kanue papa na Jonathan Roi Salomo ajalaka jobate bapesa ye mokumba tongela nzambe tata tonga na ye yango nzambe apesi yo shikokano tongela biso mpotwara bolingo tolela yo ye diama ya lamurwe kanumwe papa tata vitamina bolingo ezalaka nango tendrese nga na nzangi tendrese na nango akopesa ngai oyanga tendrese chikokano revie mon amour kutu ekomi molai na nakoyela ngata na ndoto kanowe oyo yebinga mobima na bomano wapi kotisanga ekliso miledi makambo nyonso tuna mapokwa nzambe ekenda bato yetika bato nyonso kosala na ngai yo moko moto nazolela ye aleka bwana nazolela situli ye bopapa feti ye bolinda ye bibikanaka na kokufa oyo yebika mobima na bomano oyebisa nashuna golfe na aux États-Unis oyebisa Manix Mambina Christophe oyebisa onete ele kuvero oyebisa Milanu odase oyebisa oyo yebinga mobima na bomano David, comment on a tour de contrôle. Aux autres contrôler ce what? La reine de la soirée. Mon frère. L'une des reines de la soirée. Mais vous avez bien organisé. Merci. Organisé bien, Bano. Mais je suis encore là pour y au talent. Non, dis-moi. Ah, nous avons deux fois. Toi, tu es Gladi, c'est la cour d'été. Ah, aussi, ça sous à cette cour. Ah, ça sous licence, il y a criminologie, donc cyber. Combien on dit? Cyber. Criminalité. Ah, on sous licence dans le septembre. C'est pas dans la cour d'été. Bon, bye bye. Nanga pour la carte. Wana ya kosinga na memele basaki chambre na eta wa bimanga na tika na chambre ya no ekutu ya no so déclarer yo maman mbimba ozo kedaka ko na chambre mwana siko apiaka dimte tu vas donner les dîmes chez moi. Maman exaucé ça qui ngam na simba ki siko na kosonga na simba te bane wana Bologna. Bon, c'est fini, hein. Moi, j'ai... Ah, Bokéal. Vous allez où? À quelle chambre? À quelle chambre?
bazwaki chambre na bango bayano basi baya matata wati baya matata bayana yo bazwi chambre ya bombale ate toujours olembaka balife te licencié yo peza bando botama elongika ya mama na banda Soraya botama bukola botami na kotana engabi miko ya midati sikoyo nga mutu atumbola nga yo moko kosamba yo moko kosamba naa na mwana avokati wa ouais mwana nga avokati et là tu vas faire quoi hein? Wow. Soraya. Quand il faut apprendre à préparer. Mais il faut venir. C'est correct. Et ça, évidemment, au moment où il y a la lampe, papa. J'avais aimé les gagnants, non? Mais il faut que je t'apprenne ça. Hey, Soraya, il faut apprendre à préparer. Hier, il a dit... Non, mais je sais un petit peu. Hier, il a dit préparer les dongo. Il a dit, maman, apprends encore une autre astuce. Après, là-bas, il faut voir que je ne sais pas préparer. Je sais préparer. Man, ramène au lampe. Hey, tu sais que maman prépare très bien. Maman dit qu'elle prépare très bien. Eh, t'as bayano va opina. Bayano va. Eh, Bologna, il y a un festival en Bongwe. Eh, Mané. Wow. Eh. Hein? Basak na moto ezaki vite basimbisa inga sikoyo balingi suke na simba sak oyo bana mo compliqué Daïda donne-moi ton sac je tiens non banoyo banoyo hein hein? Tu ma sœur en salive. Allez, mon cabane à l'odeur que à quel paiement au coup de ma cave. Soyez dans le mois, Chantal, moi, a joué qui diplôme. A joué diplôme et puis anniversaire, en même temps, ils ont voyagé le sous. Oui, à moi aussi, hein, Esther. Il y a Lucien de là qui fait la quête. Là, on est à Merci. Jiko kanuka kene yokomisi bolingo lokola kebo na jambo komisi bolingo lokola ndembo ya makolo manana vita e masembe na lipopo kanuwe Amerika babatelaka mboka yo bateli bolingo te nasala nini Chiko Kanwe yotiki na yo bakotela bolingo baviole ka bolingo nasala kobonye nabenga bobonanie bakaske bleu bokota bolingo ye bakaske bleu bokota bolingo yanga na Chiko Kanwe
pesa na yo mai oyo yebinga mobimba na bomba na wapi ye kanue papa na Jonathan yosana yo mai Roi Salomo ajalaka joba te po bapesa ye mokumba ye tongela nzambe tata tonga na ye yango nzambe apesi yo shikokano tongela biso kotwara bolingo tolela yo ye diama ya lamulwe kanue papa nata vitamina bolingo ezalaka nango tendresse nga na nzangi tendresse na nango akopesa ngai oyanga tendresse chikokano revie mon amour mutu ekomi molai nana koyela ngata na ndoto kanue yosana yo mai oyo yebinga mobima na bomba no wapi kotisanga eglize minedikila makambo nyonso tuna mapokwa nzambe ekebe bato yatika bato nyonso kosala na ngai yo moko moto nazolela ye aleka bwana nazolela zikuli ye bopapa feti ye nalia lepokotoka kasi nakimia na motema manitemami nanimi namelaka maya lobo kasi nakimia na motema ye biche na mokula yana alaji bolinda ye bibikanaka na kokufa oyo yebinga mobimba na bomba garçon suisse Mérisi Ndani Lilisi Ndani Laskoni Mobutu Oyebisa Nashuna Golf na aux États-Unis Oyebisa Manix Mavina Christophe Oyebisa Honnête et les pouvez Oyebisa Milandu ou Audace